Non, il y a liboso, il faut koyeba ke oyo ekomi lelo. Eza eloko moko tomona nanu te. Observatoire ezalaka, observatoire epesaka ba signaux po elandelaka scientifiquement mouvement ya volcan. Mais avant que volcan esanza, epesaka ba signaux. Ça veut dire que bokoyoka mulunge makasi bandi et bokoka mwa ba tremblement de terre mabele koningana. Mais oyo moto ebimi mbala moko. C'est une situation oyo ba scientifique baza encore surpris. Bazo comprendre te ndenge nini sans aucun signe naturel mbala moko lave bimi. Donc, il faut comprendre que nature ezaka na ba exigence tango o ekomi eza makambo salami naturellement. Mais nangongo tozoloba ministre de la recherche scientifique azaki pe na délégation a komi pe sur place lelo au moyen observatoire volcanologique eza na makoki a fonctionner de manière optimale pour na repesa ba information nyonso. Mais toyebite comment nature et fonctionner parce que biso ba scientifique ba pesaka ba signaux mais les restes du fonctionnement il y a toujours une marge à makambo automatisé raté. Yango biso gouvernement to bisaki déjà na ba kondio baza localement kuna ba pesa ba communiquer. Yango toujours insister toujours lo bana ba peuple base à la vigilant. Hein, base à la vigilant pe balanda ba instruction oki komona la vezana mais la veka ukite ba gaz ezana kati il faut pas s'hasarder sur ces terrains là donc awelo ko sala ya malonga ezaka ko sécuriser ba partie eza touché ko couper yango pe na ko ebisa oui bien sûr pe ko sala mo ba cordon pe ko ebisa na batu ba éviter ko kende na ba terrain wana et puis comme ba mouvement ezana nous ressenti à gauche à droite na kati ya ville toujours senga na batu base à la vigilant be base à la vigilant base à la brancher ko yoka ba recommandation oyo ba autorité locale baza ko pesa po ba mi batela dans l'hypothèse où au kei terrain au lave ezali koto au gaz ezali lelo bilan malheureusement est commis à 31 morts parce qu'au monilaire makambo salamaki la veilla qui est décimé ba village batu bakimaki mais on ne sait pas savoir ceux qui batuni batikala qui pose que moni na batuler bakimaka ezana batu ba okyoza la bakolo okyoza la bato bazana mo ba handicap et tout ça mais travail à ba recherche ezo continuer pendenge toloba qui to communiquer de manière transparente dès que to rozala na ba éléments nouveaux to kobakisa pour tozo sala ba compte rendu quotidien pour na ba média à propos de la situation n'engezo kende na terrain donc to repé sabino basango soki basango ezali o tozo sala sikoyo eza liboso ko évaluer ba besoin nyonso ki nzela ya Goma Rutshuru et Katani il faut ko bongisa nzela wana pour nous permettre Goma ezala ravitailler et courant ekendaki mai ekendaki situation humanitaire ya ba compatriotes ebele za perturbé il faut que tala ndenge nini toki ko bongisa makambo ezonga la normale et puis de l'autre côté le plus important aussi c'est de regarder ba mouvement hein volcan ndenge nini eza ko se comporter parce que comportement à volcan ndeko ko dicter ba konzi ba yeba ndenge nini ya kosala yango nazo insister mingi awa toujours recommander batu bazala vigilance pe ba yoka bandingisa oyo bakondi bakopesa bango pona koyeba ndenge nini ya ko se comporter durant ba moment